Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Parce que ce qui binoté, donc 5 minutes et je sala ma solo ou ezali ko salate parce que 5 minutes bah comment ko talango par habitude. Donc vraiment merci na fidélité na bino. Donc émission ya lelo ezali émission moko il faut bolanda yango na bo kebinyo surtout vraiment émission oyo ya liboso oyo tozali kosala ya mibale na année 2020 nde penza ezali émission oyo penza batu fo bolanda ona bokebi donc po efongola bino na besprit nazali kotiela bino kamwa vidéo oyo parce que toiti kosala ba fête awa parce que batu mususu soki to komi na fête bako mela masanga on dirait nan ba melate OK mukola ba bonne année ba ndoki pe ba préféraka Kobimeresma on a potopé mingi ba comment on va kobimate partout ba comment ouais ba que le premier wana avant dîner kaka na ndaku na ye na banane a fêté ka parce que le premier nazali ko lakisa bino parce que et c'est qui singa ebele parce que ba to muso mona zo somba masanga mais il faut ba niveau nini parce que alcool il faut qu'on mélange d'une façon vraiment modérée donc abi alcool ils allaient bien il faut qu'on mélange avec modération nazali ko la kisabino image et ce qui c'est inga makasi et ce qui s'appelle bino pour beaucoup d'esprit parce qu'après yango makambo tokoloba ah ezali makambo ali sekité bolanda bino moko na ba image. Nakasi bino moko bolandi bo moni penza bato yo oboni masanga ya ngwana na église musu ba peksa masanga parce que so ba yebisi bato melaka dimi mais dimi wana soki alekisi ba masolo donc vraiment ça passe na mabo monaki jo wana musu penza donc azu velo azo baluka donc ba velo kwei musu penza azo tambola côte ndenge wana dindi na mai et puis loko esekisanga na soki sebino bo mona mutu wana avandi donc kuite ça veut dire moso au vandi bato balanga baloba penza vandi azomo neti mukilezo baluka vandi alingo tellement hésiter kotisi yango esprit a telemi bomoni dégâts mutu wana sali donc vraiment bozotala esekisenga mingi wana tenaki vraiment na l'exabino ba image ne bandele donc j'espère que vraiment il est qui boité na batu tout batala à 5 minutes avec ces engades donc sikoyo vraiment donc tozali ko loba sikoyo sujet oyo concerné biso lelo na sengi na bino bocha vraiment attention na bino parce que nazali ko yebisa bino tozali na période moko très sensible période oyo il y a tous les dangers na niveau temps na zolo baboé nazali ko loba po na biso bana IDPS et puis po na président na biso Fachi Beton bo monike et komakate et komi to bando zila ena ba médiocre on a boni ba médiocre ndé bazawana ba koki kolinga mboka na biso te donc bo se voiler la face te ba médiocre makamtu bazo sala ba sala 18 ans balinga peuple te bomoni mboka na biso na niveau ekomaki donc partout bazo seka biso bazo nyoko na biso basato Fachi Beton taye ba investisseur bazongi donc FMI ezongi comme def biso kutu na mbongo cadeau donc batu wana bazalaki na peuple te donc makambo o Félix Antoine Tshisekedi asali na moins d'un an bango basalango da 18 ans te boyeba ke batu wana bakoyi kolinga peuple te donc batu wana ndengi bazali wana baza susu calme te bazali na kimia te bozomona ba réunion wana bakomi kosala bazali koluka ba stratégie na bango ya kosala ndengi tu président
ayi oyo ya IDPS Kabound otozo lele mikolo parce que y a zo beta masasi donc azo sasa banyanga la kata wana donc ndenga lo baike donc batu wana ba engagé ba bureau internationaux pour na ko sala tout manière nyo surtout ya ko déstabiliser président na biso na politique na mais heureusement que président na biso azali mwana nzambe nyo surtout nezali ko lekate mais nazali ko yebisa bino période oyo nazali ko senga na base ya IDPS distraction ezalate totika distraction donc bana IDPS tous à la sérieux ba message sans fondement ezalate vigilance tous azimuts na mututu ya IDPS parce que infiltration ba infiltrer biso na niveau nyoso tout même président de la République na biso même ombre na ye akosala ngo confiance te donc batu wana ndenge bazawana ba yebike président de la République na biso a commis sikoyo na pouvoir akoki ko dissoudre donc et puis ba yebike bako zwa dissolution bako parata bomoni ke Kabundi moko maître nageur alobi ke il faut baye ko la ko nager et a jeté parce que obi ke d'Afrique ba mikole belé ba yebi ko na jeté ah on est kola on a ba poto ah bana ba la ko nager na ba maternelle mais imaginez donc mutoloko là donc José Makila ndenga ko couler na kati ya fleuve na ba mende wana parce que nage ba yebi yango te siko maître nageur ezali Kabundi donc batwana bazo boulele biso pe toza na pouvoir ya ko dissoudre mais bazo boulele biso comme système siko que ya Django Tigre le premier donc j'écoute tout donc na niveau to komi nango j'écoute tout président de la République il faut azala et kenge fait l'homme et kenge koleka niaou donc ça jeté parce que bazawana ba ebil kamba ko sala te ba moni que soki et keina marque que oh et masas nini donc communauté internationale et ko landela bango parce que ba ko sala makamba assassinate donc bazo lukasiko yo donc ba stratégie moko boy na ba bureau na bango wana ba sali wana donc parce que Kabundi tango zo lo bandengo na Kabundi azali la voie autorisée Félix Antoine Tshisekedi donc malobe zo bime pas Kabundi ezali zo bime pas Félix Antoine Tshisekedi donc bango mo ba yebi ba do biso bilia ki biso bikoki donc un an et comme akate et commis donc sikoyo ezali sous jeté parce que boso to bandoko lo baté parce que moyeto lo bezate parce que to lo baté solution ezala gité mais sikoyo ezali le sous jeté donc bino moko bolanda donc base donc il y a jeunesse baye ba pesi ultimatum na FCC ba lobby donc ba contre-temps wana bozoya nango soto yoki ka ba contre-temps to pesi bango ba pesi bango donc ultimatum moko bo tina date moko bo ba biso ke salamité donc yeba ka base ba ko kita penjo officiellement na balabala po ba yebisa ke FCC ba ke ba makambo ba osala ba tika yango sinote donc ndenge zali boye au moins ndenge zali boye donc masolo wana ezala soki dit ezala ki dit wana ezali constitutionnel te ezali boyokani na maloba bokomi la ba papier na carte constitution te boko zala boyokana ki bo ozui makambo bimisi maseke donc au changer face donc ezali na constitution te dit wana et puis yebaka sikoyo mikoleko et puis bayebi parce que Félix Antoine Tshisekedi aza yumate aza noko donc ayebi masolo ndenge ezali donc ayebi ke ye masolo na ye ya le peuple d'abord pour simba bato wana bako zala te donc bakoki ko zala te donc Félix Tshisekedi monde azoki bango gouvernement memi bango tolekisi 6 mois boyete lobité boyete ezalaki azo gagner temps siko azu abiki na gérer bango boy pamba la moko sikoyo un an yango ekokio makambu sikoyo ya ko débloquer boyo kabino moko message oyo donc boyo kabino moko ba jeune ya collectif pour le changement ya IDPS ndengi ba lobby eza susu teke moni makambu sikoyo ndenge comme sikoyo eza susu teke bolo ba katimini ou bien avec des sous-entendus bozolo ba penza direct bon boyo soki bo sali bote parce que tu veux que si tu as un pouvoir que tu ko dissoudre ndé to moneke Chirac ayaki na TV abimiche l'Assemblée nationale et puis c'est au moins des so biso to dissoudre parce que batona so to bande l'élection solo donc batona muto ozwazate muto ozwazate ba tricha bango nyoso tout donc na yebisa ki binote donc Félix Antoine Tshisekedi président donc yebara que élection il y a présidentielle na législative et l'équipe jour moko yo organise ceux qui le loyer oti donc au voté président de la République il y a IDPS Félix Antoine Tshisekedi yo na ba député au voté mutu mususu au voté mutu yo voté na présidentielle donc so Félix Antoine Tshisekedi
président de la République, Nandega logique, il fallait la majorité. Parce que c'est ni donc Batouana, médiocre, Wana, Yakanambe, Basala, Masolo, mais Erango et Koki, donc comme Makambo, Abou, Pia, Bolanda Binomoko, ultimatum, Bapesi Bango. Ultimatum, Bapesi Bango, n'a pas eu de pèse parce que comme Kolobasiko, on a polé les vis-à-vis, tu continues à esprit à la musique, donc ça sous le cambo parce que tu simbisuko Bamasolo. Engagé et déterminé dans la mission et les devoirs sacrés de défendre notre pays face aux multiples menaces provenant de kamikazes politiques qui n'ont pour mission que d'exploser la République démocratique du Congo au moyen de leur compromis de compromission. Après avoir constaté une situation de perplexité et de complexité criante dans l'agir de certains membres du FCC, dans les institutions et services publics de l'État, le communicateur du changement exprime un sentiment d'indignation à l'endroit du premier regroupement ayant bénéficié de la miséricorde politique du président de la République. Nous citons le Front commun pour le Congo. Un regroupement des hommes et femmes qui ne cessent de mettre le bâton dans la roue avec l'asticieuse intention d'empêcher la vision du président de la République de s'accomplir pour le seul bénéfice du peuple congolais. D'où la difficulté d'une coalition ayant deux philosophies politiques diamétralement opposées, pendant que les uns cherchent à asseoir la démocratie et les autres, par contre, imposent l'aristocratie. Face à ce brouillard qui ne permet pas aux Congolais de voir l'avenir de leur pays, le communicateur du changement lance à l'endroit du FCC un ultimatum jusqu'au 24 janvier 2020, date butoir pour évaluer les actes du FCC dans la coalition. Avant même d'arriver au terme de cet ultimatum, les communicateurs du changement notent un certain nombre de précédents malheureux causés par le membre du FCC, à savoir le blocage de la mise en application des ordonnances du président de la République par le ministre du portefeuille, membre du FCC. L'incapacité de la régie des eaux de fournir l'eau à la population de la ville-province de Kinshasa pendant cette période des festivités suite à la mauvaise foi du ministre de Finances, membre du FCC. Les coupures intempestives de l'électricité sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, sans aucune justification valable de la SNEL, société de production, de transport et de fournitures gérée par le membre du FCC. La prise en otage de la GECAMINE, dont les parts d'intérêt sont désorientées vers quelques individus prédateurs et membres du FCC au détriment de la population congolaise. Et enfin, après notre enquête et vérification sur le dossier de 6 millions de dollars destiné à l'organisation de l'an 1 de l'alternance démocratique au pays, le communicateur du changement fustige l'initiative diabolique et antisociale du vice-ministre Germain Kambinga et soutenu par les autres membres du gouvernement exerçant le privilège de la majorité numérique au sein du gouvernement. Et nous précisons que tous ces membres sont essentiellement membres d'un seul regroupement connu qu'on appelle le Front commun pour le Congo. Suite à cette série de réalités inscrites dans l'histoire noire de notre pays, le communicateur du changement décide à ce jour de lancer un ultimatum de recadrage contre le ministre, gouverneurs, députés et sénateurs et chefs d'entreprise, membres du FCC, de se conformer au nom de la coalition et de l'intérêt général du peuple congolais à la vision républicaine du président de la République. À défaut de quoi, le communicateur du changement promet de décréter à ce jour une série d'activités de grande envergure avec la population congolaise pour dire non aux membres du FCC qui constituent une force pesanteur et qui bloquent l'opérationnalité de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, binomo bolandi, donc ezali kambu susute ke yaro lobaka o avec des sous-attendus boloba. Donc, et comme li kambu esprit mabe, esprit à faux, donc bébé et puis photo beba nakaka. Donc, comme si ko bango ba boulele biso to boulele bango mais biso de tous un avantage parce que biso président César, biso chef suprême armée ça, biso donc biso to kolia donc bango baza wana bazali susu na kimiate ba ebike biliaki bango bikuki. Donc, mamakambu to ko fêter ba un an ezako na tinate. Donc, faites un de tout le bail, tu fêter en côté, tu fêter de deuxième année, tant ou 2 ans, bango ba oza souté, tu fêter penza biso na biso. Ba un an au coup donc tina kwani donc football toza na tina te parce que tu fêter to kuta na bato. De bato la ndenge komi bo tozo kuta na kasusu na bango te abu pia donc déboulonnage makambu tu esil.
Boutala kandeng toza wana sikoyo donc ba très très net ba chibala moto kwa chibala batindi nager donc maître nager kaboun donc chibala ba ko liaye penza na bangando parce que chibala ko kota penza place bangando chibala kutu donc nage kutu yebité parce que chibala ba ko bulu kuta na bangando parce que ba traite boy do baza ba tout en tout cas 5 jours ça la biso do bango ba kansa calendrier ba jour ezonga rasima o bazo ba te ba jour et comment ko kende mbango donc un an et coquille donc sikoyo bon moni ndenge zali bobino bo kansongo zali seki bon moni Félix Antoine Tshisekedi ayambi mona ya musée Kabila ayambi sikoyo donc bana ya solo biologique ya musée Kabila est-ce kanambe mutatinda ke pa bato bla balem so kanambe boda déjà est-ce que so kanambe muta déjà Félix est-ce que Félix akoyi ko demander bon mona photo o ezali mwana ya musée Kabila o ba kendaki na exil o kanambe akoyi bando yate parce que kanambe azwa mama na bango lukuta chawana bona boy donc kanambe mama na ye na ba donc azali école na biso te bon moni siko mwana na sikoyo mwana ya musée bayambiye na fachi betonde tande ba beta masolo est-ce kanamba ko sepela makambo donc yango na bomoni ke Félix Antoine Tshisekedi comme pe ko sala makambo na koas na ndenge penza ye esprit la musique pona ko la sabon ke yaza kinwa masolo e komi na suka donc bino moto tchela ki bino image po boye ba ke toza la keba to yebsa ki bino ke bo monaki donc kanambe na groupe abatuna ye bazo wela ko ngaba photo donc to lobaki onka likolo pe to cheki image amula siko to zonzong sabino botal penza Jean-Marie Lukula si oyo azali muta kanambe do asala na kanambe za tilelo muta kanambe bo moni ku ndenga zo welela po na ko kanga ba photo bo mona yango azalaki donc mukonzi ya sécurité à président de la République a on a carte en France vous vous rendez compte responsable ya sécurité privée à part sécurité oya ba française alaki wana donc na kati hôtel bateau soko lingo yo mona donc Fachi Béton donc Jean-Marie Lukula si yem tazo fouiller yo mais vous vous rendez compte c'est le monde à l'envers. S'il vous plaît enlevez les téléphones. Canal c'est la Congo centrale. Congo centrale total. Au moins 19. On va nous faire la photo dans son pas. Oscar. On va téléphone. C'est compliqué, mais... C'est la mort. Donc batu oyo do makambo esala makia ikoko zonga te parce que na ba minute esprit o ba komi nango ba ko yape na makambo esprit afo donc il faut et kenge fait l'homme donc complaisance ces actes fati donc batwana yebaka ke batwana balingi yote pe ba kolingaka yote soki bazo sala yo donc sourire jaune wana ezali avec intérêt donc bango football donc na musika obwaki si bango parce que likop ezali susu te makambo yo ezalaki wana ba chiffre katango ozwaki pouvoir sika c'est normal il faut kutala mona kanamba la kisao ba makambo siko kutu donc parce que Chiki ya qui président de la République ezate ko zu diplôme comme président de la République donc nyo surtout ba yeko lango sur l'état donc oyebi déjà tout donc ozana tina kutu kanamba te ya ta sa senge audience donc boaki sa et puis kanamba yaka na ba mona ba midi ara ni pas d'armée et chez ce gars d'amarata jona ba midi donc na ba mandef moko boye ya ezanga tina donc et contact ezate ba ko yoka kaka bon porte-parole au gouvernement bimi donc yo moko bon boka président de la République dissolution donc siko toko tala neti batuneti ba nemi wana ba ko tshali su munoko toko tala ndengi to zwa bango ba misusu donc toko zwa bango to kangi bango na jeep to tambisi bango 24 jours ils ont azo ngulutama na ba goudron auto seli ya sika ba béton après to boakelie mai toko boaka bango kana ba lion oya kingakati ba lia bango total so pas en tout cas to suka siko na lingina la sabino po bota ka niveau au kanamba memaki biso nazali ko la sabino siko président ya assemblée provinciale ya Bunia na biso tu Bunia wana ezali Bunia o ya biso ou bien Bunia ngo ya Rwanda to yebite parce que vraiment
elongi oyo na diction oyo mutu azana ngo ezali ya bunya na biso te bino moko bolanda na otia commentaire te bolanda vraiment ko pesa bino pasi na motema pour boyeba ke toza infiltré na ba niveau nyo surtout bolanda bino moko na bilili. Prosterner devant l'Éternel Dieu pour éloigner de nous tous les intoxicateurs, tous les manipulateurs et tous les tueurs de ficeurs qui s'immiscent à tout moment dans tous nos problèmes. Il faut que l'Éternel Dieu soude dans une unité et amour parfait et industriel tous les Ituriens condamnés à lutter pour leur destin commun de progrès. L'année 2019 a amené toute une cohorte de problèmes sécuritaires caractérisés par toutes sortes d'exactions et violations des droits de l'homme. Les pillages, les vols, les viols, les incendies des maisons et des morts d'hommes, sans oublier les déplacements massifs des personnes et leurs biens. Que l'Éternel Dieu augmente le courage, l'abnégation et l'efficacité de tous nos services spécialisés de sécurité pour bien protéger les Ituriens et leurs biens en 2020 et permettre aux Ituriens de fumer qu'allumer d'une véritable paix. Une fois de plus, bonne année et bonne fête à tous. Fête à Bunia, le 31 décembre 2019, honorable Siméon Banga Tchombe, président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Siko bino mo bolandi boyi bisangai soki bunya oyo ya présent oyo provincial oyo ezali bunya ya biso parce que elobeli wana ne longi wana eza ya biso te donc nakanisi vraiment epesi bino kanda po bomona ke déboulonnage faisait dans tous les niveaux donc ndengi boyebi ka ke mois de janvier oyo donc les 17 ans là-bas les 19 donc c'est confirmé présent na biso alors na kati à Londres donc kuna bato bazali komilenge la kaka parce que balingi kutu ba GO et les kaka on a ba France c'était kune ko sala matin yango wana donc maître wera mukuna na équipe nyo surtout ya ba maître bazali ka ko sala musala déjà ya ko kebisa bato ba kokosa na liboma parce que ezali mawa penza to koma lelo ko kebisa na parce que présent ozana za congolais de souche papa mama to yebi mais to komi ko bikebisa parce que tisiko kaka ba nyanga la kata misusu bazali bazo comprendre makamte boyoka message maître Ouera Mukuna apesi pour arriver à président de la République na kati ya Londres. Maître Balbo à l'époque les commandos opérationnels donc pour sur le terrain quoi. Bon, tu es sur le ça va congolais mbo théâtre. Tout la sabino unité biso tozali nango. Unité oyo tozali nango awa tosenga pe soki ekotambola pe na ba département nyonso ba bisika nyonso na place bana ba ndonation ya congolais ba kutani toza na bomoko toza na bolingo toyebi biso nyonso événement ya makasi oyo ezali koya ezali événement ya mokonza mboka oyo peuple congolais aponaki pe asouetaki tozali awa toujours bomoni équipe eza toujours complet discipline eza na kati awa tozali na liloba moko o biso nyonso tozoloba ke together one love donc oyo tolakisa bino ke on est là tozela mokonza mboka na mboka kofongwama to inviter peuple congolais penza awa otambisa bolingo ke alingaka mboka na ye soko ozali na koko soki eloko mo etungisaka yo obandai kolinga te ntango soki ozozwa occasion kotuna yango te ekozala mpe occasion malamu mokonza mboka akoya otuna ye parce que nalingi bato balongola na mutuke mokonza mboka azoya mpona certaine bato te na bato balingi ye na bato balingi ye te donc azoya mpona biso nyonso alors soki yo mpe olingi ye te lokola ye mpe mpona yo soki oye ndenge mutu ayaka mpona kotuna likambo na banzi okozwa eyano na yo me baoyo bazwaka biyano te seke bayaka kotuna mabe yango nakotika maloba na oyo azolandanga na kati ya commandement na kati ya groupe d'intervention oyo eza maître Wera Mukuna donc soki nga naza te yende mutu azali tozane biso mbaye tozo travailler ensemble tozana ba maître belé toza pe na ba soda
toza na organisation tant sous eza facilité na sabino siko mais on est là check together one love mote na biso peuple congolais esengo ezali mingi ya komona nga na etandeke et puis na groupe mobimba ndenge bomoni totelemi awa komona biso ezali esengo po toyaka mpona kotia kimia epai mobulu ezali yo oyo ozali na gauche ozali na droite papa mama ndeko mwana boya tosangana faci beton azali mpona biso nyonso azali number 1 ya république donc azali papa ya biso tout alors motu moko te azali soki likambo ezali boye epai ya papa akopesa solution alors mwana moko te to moto moko te asimba papa na ye na nzoto ozoluka likama mpe kokweyela yo na ndenge ya mabe olongola bilamba bongo otikala bolumbu alors pas question alors mwana azali ene na kati ya famille alors akolinga te oyo papa abotia liboso akolinga te baleki basakana na papa mpo abotamaki ayebi ndenge ezalaka mpo papa apesaka bolingo mpo mingi epa na ye alors mingi ya koloba azali te merci mingi na bino boya ebele le 19 le 20 boya ebele boya koyoka liloba ya papa oyo akopesa na nation yo ozali moto ya wapi ozali wapi boya tosangana toyoka message faci beton azali ya biso tozali bana na ye akoyoka oyo toza nango mposa tobengani mutu te topekisi mutu te mais oyo akoya na nungunungu soko mataka mwambe te na bomwana omata mwambe ya 99 degré bongo et puis mingi tozali bamela miliki na bomwana te miliki ya mabele siko mikuwa ezali te ezali mwa kolema alors soko mati mwambe na otika yonga na kei sikoyo tango okweya talinga te mpono si na kei alors merci nzambe aza na biso tata bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko faci beto bo moko alors merci je vous remercie God bless you. Thank you. Merci maître. Malgré maître Toro, maître Toyebi qui vous avez ici. Merci na continuation na yo vraiment. Merci bande balandio. Merci na message qui reçu au peuple peuple congolais pour na koyoka makanisi oya maître ba tout oyo ba pe banda masolo vraiment. Mais maître question nanga Binshingo no Moïse toza na sorti Mouton TV nanga poser la question moko. Arrivé à président de la République na carte Grande-Bretagne. Vraiment, ils allaient date toujours quand c'est les 19, tout ils allaient 19 t. En tout cas, Nengo Lobi, merci. Na étendue que tous les kakaté, tous les trois responsables. Tous les trois na niveau maté, tous les trois le makambo où ils allaient yango. Alors, pour na et anona mutuna na yo date wana donc ils allaient yango, tout le bas ils allaient yango. Alors, ce qui changement ils allaient, tout le monde changé. Tokoya lisusu quand on est en déqué ya yo mais ces journalistes pour na kota les saké échanger te loko moko et ça lisusu ndenge to bangi bosoté mais jusqu'à présent donc everything is ali merci wazaki maître Wera Mukunda oya simba masolo batu babanda masolo to saka ne bandeli pe to saka na suka vraiment merci na mutuna wa maître thank you bande musu baza oza loba merci peuple congolais, c'est général Patson Kelly. Tout ça awa na ba maître tout au bozo mona awa. Nyo se zaka ko na koyamba mukonzi mboka. Ba maître ba sangani ba militaire pe bazali awa. Yango toke ko senga na bino mututu aya na kana biso. Ka ezaka moko. To za awa biso nyo pona koyamba ka mukonzi mboka. To sengi na bino boya message a peto pesi to bike to yo bunda te to yo sa mobulu te mais to bengi bino boya to sangana po masolele ka kitoko ingeta. Merci. Na comme on a maître Kole, oya yebi. Les grands combattants pe na kata bamboko. Toujours passer message ya paix. To ye a pour la division te, mais to ye pour la lisanga. Mais ce qui est ndenge ba maître ba utuko lobawa na ba soldat toza na bango
ndenge baluti koloba soki yo yé na nungu okuta pe na nungu makambo kosakana to banda yango banda bo mwana ti to komi nango kimokolo yango tozosenga tozobenga population nyonso ya ba congolais ya bana Congo baya ebele kokutana na Faci Beton mokonzi ya mboka oyo toza na ye oyo bazobenga ke mwana poto akola na poto atanga na poto epi kinwa oyo ayebeli tata na mama yango tobengi bino boya ebele mpona koyoka message oyo amemeli biso mais koya na mobulu te po message ya memeli biso eza message ya esengo mpe yo mpe yaka na esengo mpo ozonga mpe na esengo okoloba mwa loba moko ozi vite fait ata minute moke maître Chico maître Chico mpe azali bamaître baza balobi bakomanda basoda baza toza tosenga na message ya paix tolingi bino boye ebele bosupporte président ya biso tu aza pepe congolais tolingi kimia tolingi calme ezala mboka merci ok Facibe Ingeta ok thank you check Bino mo boito landa, donc vraiment ça se passe très bien. Odon pas mboupé donc azana kati ya organisation ou ya yamba journaliste surtout donc vraiment makamezo kende bien. Donc équipe ndenge na yebsaki bino ya club original équipe mobimba au grand complet Tokozala kuna donc y a le Lochwami Doudou Swami Doudoulé donc caramélisé Chanel donc ya kuna bato à Londres bazila caramélisé Chanel par Roya Nabiso donc Tokozala vraiment au complet. Donc, pour na recouvrir bino makamunyo surtout Egole Kakuna pour na président de la République Nabiso. Donc, na lingi suko na yebisa bino parce que peuple congolais bato na yebito balo makambo kanambe donc azole kana balabala bozo beta maboko na yebite vraiment ceux qui bokanisaka makamususu. Donc, avant na tela bino image déjà boye balelo le 2 ezali anniversaire. Ya colonel Oyo Mamadou Ndala boyebi colonel Mamadou Ndala oya yaki penza na idolo ka bande ko sisa guerre kuna ya est mwendenge donc kanamba baraye donc en direct donc bombardé donc jeep naye donc bobo sanate lelo ezali anniversaire ya mort naye donc vraiment bobo sanaka ba makamsu te so bolingo bosana ba makamba il faut et zongela kabino. 2 janvier 2014, 6 ans se sont écoulés depuis la disparition tragique à Béni de fait colonel Mamadou Moustapha Ndala, élevé à titre posthume au grade de général de brigade. La RDC se souvient de la mort dans une embuscade de l'un des vaillants officiers qui avait payé de sa vie pour défendre la mère patrie contre les ennemis de la République. En mémoire de ces dignes fils du pays, la communauté islamique, sa famille biologique et quelques personnalités, en l'occurrence la députée nationale Geneviève Vinagosi Bouloka Songo, les ministres de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, et le vice-ministre des Hydrocarbures, ont pris part au dévoilement de la pierre tombale de ces vaillants hommes de troupe au cimetière de musulmans à Kitambo. Il est dans les délices, selon les dires de Dieu lui-même. C'est un martyr. Et le martyr, Dieu a instauré à ce que le martyr soit considéré contrairement à ce que nous considérons les morts. Ce sont des monuments. Prenons par exemple là où il a été donc tombé dans le champ de bataille. C'est le moment où la personne est immortalisée à la place même qu'il a eu donc les faits. Fier du combattant qu'il a été, la famille de Mamadou Ndala les considère comme un exemple éloquent du courage au service du pays. Mamadou nous a peut-être physiquement quittés, mais il demeure dans nos cœurs. Et nous voudrions, sa famille, que vous puissiez toujours vous rappeler de lui, parce qu'il a sacrifié sa vie pour ce pays. Par amour pour ce pays, pour la paix pour ce pays, pour sa sécurité et surtout pour son intégrité. Mamadou Ndala est symbole de la bravoure et du patriotisme, a souligné Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu. Commémorer la mémoire, si vous permettez la tautologie, d'un grand homme avec qui nous avons travaillé. Nous rendons hommage à tout le travail qu'il a pu faire, à tous les collègues qui sont tombés. Depuis qu'il a trouvé ce qui lui est arrivé à Béni, beaucoup de jeunes gens ont nourri l'ambition de défendre la République.
En présence de la veuve et des orphelins, la nation congolaise a, à travers cette commémoration, salué les hauts faits de guerre de cet homme à qui revient plusieurs victoires. Siko na lingi na la Sabino botala na côté ya lac Tanganyika boebi mutazali gouverneur kune ezali Zoé Kanambe o ndeko soki li passa ndeko ya Kanambe au pouvoir nazo la Sabino bolanda mutu moko avandaka kuna zateki mutu musika azali ko la Sabino na ba image a expliquer bino bien donc côté wana nyoso tout donc Zoé Kanambe alingi ateka yango akotisa ba Rwandais ba occuper mabele wana. Est-ce que zali normal parce que yé azali muta côté aya dans les neya ba tchai kuna parce que zali ba cop na bango déjà bazali nango bandakala. Bino moko bota na ba image mutu a filmer nga zali ko expliquer oyo ezali ko leka kuna to sala keba. Ba master na tindele bino image oyo bomona ngo bien. Oyo za petit lac. Awa naza na groupement Kasanga Mutoa. Awa naza na groupement Kasanga Mutoa, province du Tanganyika, chef-lieu Kalemi, groupement Kasanga Mutoa, chef-lieu Mutoa. Na lingina tindila bino image oyo bomona ngo bien. Bomona ngo bien. Oyo eza petit lac, eza penepene na lac Tanganyika. Oyo lac babenga ngo Kiziwa kya Mutoa, o lac de Mutoa. Eza proche na lac Tanganyika. Kuna bozo mona eza lac Tanganyika. Maintenant na kati wana bozo mona eza donc île. Secteur oyo ma île eza ebele. Toza na île Kibije, Bilila, Mikamba, Msimwa pe Katimbwa. Ma île eza ebele, mais côté oyo nazali naza très loin. Très loin vraiment. Na bimi na Kalemi awa na Kalemi za 30 km na bimi na Kalemi na yako tinda bino image bomona. Maintenant c'est juste de vous signaler que le nouveau gouverneur Zoé Kabila voulait donc déplacer les gens qu'ils quittent maintenant les îles. Les habitants, les autochtones de ces îles, ils quittent maintenant dans ces îles pour arriver ici à Mutoa. Maintenant, on ne sait pas dans quel objectif qu'on va chasser les gens ici. Maintenant, s'il vous plaît, cette île se trouve dans lac Tanganyika, c'est tout proche de Tanzanie, donc côté de Burundi, côté de Rwanda. Bientôt, les colonels de Rwandais, ils ont fait. Bientôt, le général, lorsque le général rwandais était arrivé ici chez nous à Kalemi, ils ont dit que il ne faut pas m'appeler Rwandais, je suis un Congolais de Kivu. Et bientôt, vous allez recevoir les nouveaux venus. Les nouveaux venus, les militaires, le colonel Jacques, ils ont dit que nous ne sommes pas dans notre service de militaires. Le chef de l'État n'a pas encore envoyé les militaires aux formations. Maintenant, les nouveaux venus, ils vont venir où? Ils venaient d'où? Maintenant, la question est à marcher. Messieurs, s'il vous plaît, soyez vigilants. Il faut bon mon bien. Il faut botala bien. Zoé Kabila voulait maintenant planter les Rwandais dans ces îles. J'ai gaspillé beaucoup d'argent pour quitter de Kalemi jusqu'ici. Pour vous amener, pour vous récupérer seulement l'image. Vous confirmez. Et vous allez confirmer ça. Vous allez confirmer. Celui qui connaît Mutoa, il voit déjà. Il voit déjà. Et ces îles-là qui viennent d'où, très loin là-bas, c'est ces îles-là appelées Kibije. Maintenant, ce qui est proche ici, ce qu'on appelle Moulima. Et là-bas, c'est Mikamba maintenant. S'il vous plaît, soyons vigilants. Et pour vous confirmer l'image des villages Mutoa, comme je suis à Mutoa, vous allez voir. Le village Mutoa. C'est ça le village Mutoa. C'est moi, c'est Hassan,
autochtone de Kalemi qui vous parle. Et je vous envoie l'image. Vous confirmez, je filme ça. Merci beaucoup. Soyez vigilants et partagez cette image pour paniquer les Oe Kabila, qu'ils sachent que nous avons déjà connaître leur idée. Merci beaucoup. Donc bino mo boto mo na po comprendre que makamu susu eza ko leka na mboka na biso et opesa biso bakanda yango na lobaki mo photo comme besprit bandi bo lati biloko wana o pumbwele neti bazoyo wana do bo panzani kaka sika moko do yango na zolo bapenza ke kasonda wana donc eza kake o ya baluba wana oyo ezalaka sambula bapesa nga comme nango kasonda. Donc et la penza donc bazowe na surtout kanambe wana donc pa longi na mbuchu na dikosa panzani ba mindele ba comprendre te que ezali kake batinda ba mona kake ah non ma pate sala ikabo donc pepele ko sakana tetala ka sikoyo ba do bazowe wana alingo teka kote wana o achango na ba rwande ezala te donc il faut to telema na makambo wana donc yango zo mona penza lo mo pesa inga mawa donc zo tala penza que donc ba comédien to yebite ba comédien boko fêter na bino boko sala mais siko mutu lokola donc Olive wana donc bino ndeko na bino bakundi na yete akitina onte azana morgue bino bokei est-ce que ba auto na makamba ve ba fetara na ba protocole la bo fetongo na janvier donc ndeko na bino na kitita atakuto bokena ko senga mbongo ngo mais to mone ba msu ba yaki wana te pesinga mawa na passe na moteur boke kuna penza bozotala bazo bina na bango bazo sepela na bango au moment où ndeko na bango akufi akitina na sama belete puis bozo kenekuna ba pesa bango ba jus moko ba meli kuna et ça la même pas na inibra na bralimate ba jus moko ba sala ngona kingakati bon bozo kama après ndenge bokufa ba kochele bino poison moko a retardement même à 2 ans donc boke kuna nzala ba pesi biso loso ba pesi biso madesu ba pesi biso nini ba donc ça passe na ma na motema olio ba ke ba olive na ba bongisa makamu na bino ya ba droit d'auteur na bino bokoza ba commander boté ezali passivement na ma na motema. Siko tozali ko marquer donc une courte pause publicitaire ndenge binoga boyebika ke donc le grand traiteur Romain Ilunga azali na kati ya Belgique ye mutu akipaka ba makamunyo surtout ya ba fête donc bo sala vraiment appel na ye bolanda bande annonce o tozali ko proposer bino. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati.
ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'ozo même biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, Binomo Boitolanda, donc vraiment, Ezali Koutou Yako Doutete, le grand traiteur, Romain Lunga, Simbi Mamasolo, Anabozo, risque était Bobengsa, Bato, Bayebi Masolo, Anateo Bazaliko, ça l'apprentissage, ya cuisine, na fête, na bino, et sous que la bino que na intoxication alimentaire, bosu qu'on a tribunal, donc bozo risque était donc Romain Lunga, Bazana, Bomoni, adresse Ezaliko défilé, Bobengi Bango, Arosa Elo Masolo, donc n'a pas primora bien, donc Sepela TV, Boebi Sepela TV, donc Ezali déjà depuis plus de 10 ans avec Cléboa original, donc il n'y a rien à dire, Bo Benga ba numéro Ezali wana, Bozui décodeur na bino oyo boko memango partout dans le monde. Donc to komi presque à la fin, mais to lingi to betanam c'était. Omoni ndeng to yebisa bino ne bandeli. Période oyo ezali période il y a tous les dangers. Période moko sensible do batuana ba yebike ba komi na suka. Pe ba yebike Félix Antoine Tshisekedi Fachi akoza na bangote donc na 2020 oyo ba yebi do baza ko luka ba moyen nyonso tout de kabunda lobaki donc ba sala ba bureau moko international pona ko sala tout ba déstabiliser donc baza ba infiltrer bazali pembeni ya présence au monde net que muto mutune ok infiltrer. Donc il faut to zala keba base ya IDPS distraction zalate. Distraction zalate donc to veiller parce que ezali makambo sakanate et comme ba système ya Django tire les premiers donc batouana so biso to bigisi bango bango bako bigisa bisote. Donc vraiment to zali na période moko vraiment to sengi na binonio surtout distraction zalate to zala bisonio surtout na bo moko. To l'exa période batouana to za contact na bango susute batouana to ko sila na bango parce que ezali obligatoire to sila na bango pour vraiment to me mama solo na biso ndenge ezali ko sala parce que le peuple d'abord et ko sala magate na batouana parce que batouana batia peuple d'abord te batiaki na mabumu na bango ba yiba me ba mbongo na bango to ko récupérer yango donc ba traître nyo surtout ba yebake ba ko suka na kotna ba dédicace ya lo. Oui. Hein? Message, et l'homme va le valider, hein? Ouais. Ni. On dit aussi un camoufle. N'est-ce pas qu'on rappelle un niveau, nani? Ouais. Nani? N'est-ce pas qu'il Ouais. Non, c'est ça. Merci na loba qui ont été, non? Regarde déjà. Ezagini. Ezaki. Oh, il y a une bande d'émission. Yamasang. Yamasang na komagi déjà yangote. Bon, tout si ça garde, tout la garde. Bon. Donc, comme il y a une émission, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire. Donc, vraiment, vous hésitez parce que nous sommes vraiment très friands dans les commentaires, dans les suggestions, dans les critiques, dans les donc directement sur notre site donc internet cleboaoriginal.com ou bien na compte na biso YouTube. Donc vraiment boyebika soki na komi na suka ya émission na remercier ka batunyo surtout au bazali na kati ya masolo ya 5 minutes avec César Ngadi donc na banda toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele azali député oyo vraiment azali ko sala mosala nem bien pe azali ko sala la penza 5 minutes nyoso tout. Donc soki na ici député Ziko Mayele na kei na Angèle Mbouyi moi si oyo ya ba mbongo ebele aidaka bato ebele azana ba ONG na ye partout dans le monde moi si oyo penza ba société na ezali côté na bourse. Donc vraiment merci mingi na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Lili pona repesa la petite Nasha Lukombo Bambo Tebele parce qu'il y a comme ça idolo ya bana bakoto yo na kati il y a 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Hollande pona repesa masa nga ya coupé to tanga na école primaire deuxième primaire donc Nelson Muzinga donc Bambote ebele donc merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kei siko na kisasa pona repesa honorable Paul Balenza o musali na Nzambe à côté na kati ya parlement na motema ya kosambela donc honorable Paul Balenza merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya kisasa toujours na zana kati ya kisasa pona kopesa Bibikini donc vraiment
ye azali ndeko na nga aza na Kisasa za obligation na ye na kati ya 5 minutes atalaka 5 minutes avec César Ngadi kuna en direct ya Kisasa parce que Kisasa eza na 5e position ya batu oyo balandaka 5 minutes na kei na kati ya Anvers pona kopesa Mafioti Kini ba mbote belé sans oublier Tata Mwasi Kini ba vandelaka 5 minutes avec César Ngadi na kanisi Mafioti ya tiaka nga sou tembete kala bando yelanga ba compte ta Mexico azali d'accord avec Fachi nde makambo na keisi ko na mele pona kopesa Francis Elanga na Mwasi Nene Makumbu ba mbote belé parce que bango vraiment bazali ba fidèle ya 5 minutes avec César Ngadi nazali kopesa mbote na Serge Palmi yekutu aza fidèle des fidèles azalaka cheval entre Bruxelles na Paris donc Serge Palmi merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya Paris nazali kopesa mbote na JC Diboko na yebisa kabino JC Diboko azali témoin na kati ya Gare du Nord ya Masolo ya 5 minutes na Masolo à radio ye moko yebi ndenge to développaka nazali kopesa mbote na proche ya président Fachi Wadeni Mulamba masa donc na yebite so sa zonga ikinu bien awa donc Wadeni Mulamba bino nde penza il faut bozala pembeni ya président biso Fachi parce que bino bokoki jamais ko trahir président na biso parce que bo banda na ye banda kala donc vraiment bato confiance de ezali bino neti ba Wadeni Mulamba donc na kei na kati États-Unis d'Amérique plus précisément na Dallas pour repesa Arthur Nseka donc na kati Dallas il y a Vanessa Masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi na kei siko na kati Espagne pour repesa Papi Chaga qui talatala Espagne ba mbote ebele donc Papi Chaga qui talatala Espagne donc dongo benga vraiment ekotekinga vraiment merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na zakutu kaka na kati Espagne pour repesa Maître Zabazuba ba mbote belé na esikaye azali donc nazongi awa na kati ya Île-de-France pour repesa donc petit nanga Zaziza donc Branlizanga petit nanga na ebiki Hollanda 5 minutes avec César Ngadi na keisiko na kati ya Paris pour repesa Yves Mubenga donc Molandi Munene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc na keisiko na bondi pour repesa donc ndoi na yepe kombone Yves mais kombona Yves Luamba donc yé ceux qui atali 5 minutes ité akola la tabenga bivier vraiment donc vraiment merci à trop donc ngana koma akro na ko sala donc merci mingi na Yves Luamba na nous surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi siko na kei na kati ya Londres pour na repesa Christian Yeye donc on a petit nanga biso to ba ke Mampala donc Christian Yeye Mampala donc tozali ko ya kalate kuna na kati ya Londres donc vraiment merci à trop PSAP Madame Naombote donc vraiment merci à trop Hollanda 5 minutes na yebi yango parce que ekutu ezali obligé na keisiko na États-Unis d'Amérique pour na repesa Alain Yeye donc yé penza donc banda masolo ya vie na ye banda radio donc Alain Yeye na États-Unis d'Amérique donc vraiment merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Londres pona kutokosugisa na kati ya Londres pona kopesa José Prof à l'appareil qui simbi premier ba mbote ebele merci à trop na babulu na o pesaka na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tozali kopesa mbote na José Kanoa qui kakamene donc azali muta tembeteti donc José Kanoa donc bokuta na tekala na ya le choix parce qu'il faut occuper ba dossier ya le choix mitoko suki sakaka na kati ya Londres pour na repesa petite sœur propre Lauriane Mengi donc depuis kala tangu bazoye langa ba masolo soki ya ndenge nini donc ya bandai kaka ko défendre ngai donc lelo comment ceux qui échauffele a commis kolela donc Lauriane Mengi ba mbote ebele esikayo ozali donc c'est ainsi que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Ces 5 minutes a été réalisé par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le plus bref délai, donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boyebaka ke Kanambe akobikate mikolo na ye komi akotanga akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. Original.